omona ke mutu eza tana ete envier libala moninga bala kaka nde malika envier grâce temo voilà abala kaka tango envier abala ye moko akangisa bambongo ya bassociation ya bafanatique ya baboye abala mobali lelo oyo mutu osouffrir na ndaka libala eza malika eza mobali te parce que na ntongo fo alamuka tu na mobali akolia nini bana bako vie na bango bakomkomone kunani vie ya bazuma na bamalika wapi vie ya malonga baza nango na miso vraiment malika pa kotala malika bone longine malika azana elongi ya mwasa libala aza heureuse na libala Chaka Zulu ala muka ye muka oyeba te ke lobi to koliani et pourtant réflexion ezaka ya mobali tanga lali alobi ke lobi bana ba oliani mais mwasi muta koma raisonner na place ya mobali na ngambu ya zuma ole zuma raisonner bana ba oliani ni mwasi ya zuma pe muta koma réfléchir na place ya mobali est-ce que ba ben sensé ya bongo biso to kolanda ba Belle-vie na kitoko avant tanga komba belle-vie fala lobake ya gabi aleki sila na kitoko fala lobake ya gabi aleki tendresse na kitoko parce que tendresse na ya gabi benga ya gabi ya yati so ba kitisi bango bona na omona na mukolo tendresse te so ba kitisi sila na ya gabi na omona na mukolo sila te alors faut arrêter botika semblant boko yaka boya ko chama kelele batu ba mona ke bo loba eloko bo loba ya malonga ezate Zuma na héros là comme un responsable à Zoua moi si na bana charge j'ai à préférer chaka choko tina libandi mbongo ne ya kotie la choko pomoni so bosanga ni bino chaka choko makasi tina libandi yo mona ngo te et tiri na bango nyonso onga tata mosi ya mobali ya nene onga leki ya mobali ya nene onga mobali ya nene tomoni ya gola ye na ba voice Nene, elle comme personne ta mobile na yo. Si. Oh vraiment ils ont touché personne ta mobile na yo. Il y a collection inapercité. Faut beaucoup comme l'état. OK. Il faut vraiment ba bimiselo mobile oh ya lobi na mungongo wana loka mobile na yo. Ba yelo pe ya mobile na yo soki tata mosa mobile lo ya lobi wana. Parce que Pamela comme na boy mobile nene toyebi mungongo na ye. OK. Po mungongo wana koyoka ngombo eza ya mobala nana ata esika te. Passer na ipsa bino ke nde botala ka biso bozaka bazoba te. Bozaka vraiment mayele peut-être nga koko lobelo mo boye na bosa na ngome bino bokanga ke olobaka eloko moko boye. Ti lelo tinde to vana boto mi tuna te ke ba mida na nene ba weleli nini parce que nene banda abali ti lelo nene libala ne lobby ezaki le 18 et kokisa une année banane na bali félicitations nene félicitations libala nene kokisi déjà une année après une année wana nene azala sur na YouTube te une année au mobimba bokomi poser ba question te ke biti nini oyo ezotinda ba ya gola na ba mida ba finga nene biti nango ezalaka bazana posa nene sala nini afinga belle-vie inane ebele pe babali baliti bakina opoto te voilà ce problème na bango eba nene eza nini ba lungi na nini na vie nene ti ba bisa ya gola mungongo wana Pamela yo yebima mungongo mobala Pamela mungongo wana eza mobali ya mobali ya nene to salaka te oye obandi ko tenir ba propos mo boya lokuta po batu batala oba yeloba ke makambo zoloba eza ya solo ya gola d'abord tango bimisa ki video ke tala nene nde bavana mobali na ye mobali nene za erete tala nde baza distance video na ngamtu ba filma kyango parce que mobali nene tanga uti poto aye abenga kingai pona ke kotala bango tozaki quelque part nde na filma ki video wana nde na tile nene na téléphone nene achaki na TikTok na ye nena chaki na TikTok na ye dede boyaka na makamba lokuta te omoni libala wana conseillère ya libala wana na onene ba on mériter lelo mwasi na mobali c'est moi nga conseillère na bango soki ngai na salaki accident na bukana ki liboko te ngam tuna noza la témoin ya mariage wana libala wana na yebi yango dès le début til lelo ndenge nene alati alliance nga na yebi yango mutu moko te na internet oyo kosa ngai voix ya mobali ya nene si nga na ba voice ona solola na mobali ya nene chaque jour nga na anango be ya gola na sekio
Gesho, autant à Pierrot, autant à Sylvie, autant à Décor, baza tellement ébélé. Ata yemoko Zuma mutalobi wa. Ouais. Ya malika ekufate kwani parce que lelo oyo na mabala nyonso o Bellevue a contribué libala liboso fo ekufa ya malika na Zuma parce que bato Bellevue a contribué trop na mabala na bango eza bango balatisa Bellevue chargement boloko baza ba membre ya famille ya Bellevue Bellevue a même nkolo na makamu na bango mais o Bellevue koko mériter lelo yango soki Bellevue oboma mabala bato fo ya ye moko nono ekufa il faut ya malika na Zuma kufa kasi ya Bellevue ya Bellevue kufa na noté ya Bellevue noté parce que pour Bellevue ne doit pas mbonga mabeti avant na libala ya Bellevue kufa il faut to mona na mwana eko réclamer na TV ngana mobali na libala ezate to moni Zuma aleki na TV mbonga Bellevue o Bellevue pesa mbonga bala mwasi na sumbisi bana seti wana to mona ngo pe ekufa to moni président Gesho pa eko réclamer na TV to moni pe Pierrot Ndomba sa eko réclamer to moni presque ba anyo wana to moni ba ko réclamer na TV to moni ba maman le ndaya ba ko réclamer na TV presque ba tubaze belé ba ko réclamer na TV ke lisunya sunga ki biso yango ndezali cause mabala na biso ekufi bango ba ko réclamer te parce que baza ba responsable pour peut-être na kufi na tiki mokili yango pona nini pona koanvier pona presser na vito satandaka na nyonso ta ya muninga betele maboko fongolele mutema nzamba pambola elobi pe tour na yo ekoya ya omuna ba tendresse na ba ya gola en o nyonso ba age ici déjà leki bango ta bazo finga batu ke ba mama le yanda ya ba obala na 50 mais bango pe kalaté dans 2 à 3 ans ba ko sa ba 50 entité tozo ya place wana na ba 50 ans to moni Zuma alobi Zuma lobi ya Gabi aleki Bellevue na kitoko. Skoya bango nde balobi ke mabala Bellevue azo contribuer ezo kufa ya Zuma na malika ezo kufa te parce que Zuma na malika ye mtazwa mobali en charge mobali aza gigolo malika okenda che makele la fingi Bellevue po YouTube studio kota na fin du mois basa nini balia Zuma akoko ya mwasi te parce que mwasi mutazwa ki en charge mwasi so akati suki te bana ba olia te si donc bango mi balé wana mabale ko kufa te parce que malika zoka mobali en charge Zuma koto mwasi azwaka ya en charge sko boya ka ko troubler bato avant o longola na eloko eza na liso muninga longola na o eza na ba ya kasi na TV to pesa kaka défi ngai yo naza naturel na tchata manzaka te na tche loko te ba ya ba tchata maboko boye ba tchata ba ya o tcha maboko boye ba to bimba tcha ba sala émission ba mi kanga bo bo comme na problème sérieux tala ka mutu so avana mi kangi makofi boye o ba miss lolo ba tendresse ba ya gola ba ya penza ba tcha maboko boye totala Zuma pa ya tcha maboko boye Zuma ba awa nyoso noir mwana mobile mobile mais moi si wana moi ça Zuma faut pesa Zuma conseil parce que to yebi ke bana mibali ba bandai ko tcha ba choko na ba 2000 ans na ba 99 ba 97 wana ba fali na ba faire rigola ba sala succès ba jeune garçon pe ba tcha ba choko mais lelo oyo garçon nyonso azana conscience na mutu ya lukambongo asimba foyer na ye Zuma ti lelo akanga mika na choko na ta o Zuma koko cha choko tina libandi vraiment bongo oya bana o chama kelele na mutu lokwa Bellevue kandi beauté naturelle femme africaine.
plaisir est partagé, ça n'est pas ma pays, ça n'est pas ma ère. Bonjour, bonsoir, place surtout besoin mi bato tout balingara famille bota biso pe famille bota to lingara bilo latina parce que to yaka na banda kuna bilo to beta ka porte te mais bo fomola raboya marabiso toujours na allumer mia surtout vraiment yo motozi liba kwa kolanda émission oyo partager liker s'abonner kokanga ngopo na yo mon côté vraiment babi famille bota oyo vraiment comme ba actualité bengara biso to kolobela libala siana et puis to kolobela ndeko na biso moi si nene botai wapi balingi ba baby sa personnalité na balingi ba sakana na personnalité mobali na vraiment et lelo awa ndeto kolobela ngo émission oyo bokozango na ba chaîne mibale bokozango na kilelo Fonsengo TV et puis bokozango na mwana suka famille Libota. Là je dis un grand merci à Belinda Kandi, Bellevue Télévision, maman Morote, maman Raigoshi, maman Toma Poutine de l'écriture, maman Abalisaka. Babi vraiment bravo maman. Et là je dis un grand merci à Dongole Sandamba Versace. Pourquoi pas Odette Lessa maman na Lesline. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa Motema ya papi, Iram Kialuta Motema Richard. Merci à toi Nadine Kialuta et Jocelyne Kialuta Karine Izanga. Merci à Patricia Branco, Agence Ezamoko, Ada Jolubanzadio, Turki Luanda et Turki Paris et Paiwapi Rose Mengazawana, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à toi Bibi Chumussamba Ipupa, décoration Babi grâce na yo maman de ba décoration ba chaleuse à toujours kafou. Merci na Lama ma chérie à moi si, maman José Lusadisu, maman Aniba Super, la grande H maman Zakina. Mami Tadina, merci na maman Ewin, merci na maman Gina Mabiala et pourquoi pas papa Alain Eliko, papa Alain Eliko, papa Godard Ngui, donc merci à vous et à toute communauté, à famille Bota. Merci na Enoch Luzolo, Azad derrière la caméra, papa na Victoria, moi na Star. Merci à toi Pamela Matondo. Et na plateau nangai nazanga mon côté, je suis avec Pamela Matondo, défenseur vraiment solo ya maman Bellevue, la fille qui dérange. Si je suis même langage avec Montréal, lancé ngai asala invité à ça entrée plutôt, il y a invité Nanga Pamela Matondo. Bonjour. Bonjour Bianca Zanga, bonjour na famille Libota Mobimba, famille Libota Oye, famille Libota toujours focus na ba film na biso exika, famille Libota to lakisa bango to leka bango nebele. Merci beaucoup Bianca na ndengo zuli susuli kanisa ko yambanga mukolo na lelo to consommer vraiment film to longwa na distraction. Ba yini bazo kumba biso na distraction mais biso photo lakisa bango force na biso po ezalaka écriture ya maman Bellevue armée de guerre. Armes de guerre, pardon, armes de guerre, oyo, bientôt, et aussi là vraiment, mais tout consommant vraiment. Yango, tolobake, totika film na biso na premier épisode jusqu'à la fin. Après, tu rejoins pena temps ya kova na kosala analyse na ba vie et beti, ya ba tableau na ba personnage nyonso, ya ba jouer na film. En tout cas, na pesi merci beaucoup d'abord na papa Kofi. En tout cas, papa Kofi aza meilleur. Non. Papa Kofi aza penza meilleur. Ayaka penza na scène ya joua ka réalité aza papa yebi ko encadrer bana ayebi valeur ya bana ayebi pe a rebongisa éducation ya bana ndenge nini. En tout cas merci na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Regan Ngo, ma garçon Paris, Natacha Gola, la patronne, je te salue aussi, Jean Nimbo, son Akatia France, maman Gina Mabia, la bambo Teno Ebele, la maman chérie à moi si bientôt c'est mon anniversaire le 8 août. Anniversaire nanga maman Gina Mabiala, anniversaire ya tantine ya famille Libota bientôt. Merci beaucoup na papa Samukou pour le nécessaire. Bianca Zanga ba question ya yo ba réponse yanga merci. Vraiment ba question ya yanga ba réponse ya yo Pamela Matondo to que non na mariage à Siana. Ouais. Bellevue quand ils ont continué ko balisa, Bellevue quand ils peuvent continuer quand na ko boma bala bantu. Ba traiter Bellevue Bellevue na bonga kisi au fur et à mesure ya ko sunga ba bala bantu, au fur et à mesure divorce pezoya na éviter yo ko défendre mon ndenge. Voilà bato na nyonso ba olo ba bongo ba individu ben sensé bazanga malonga ba tanga te ba na éducation te ba na valeur na société te. Alors tant on vendre boto ça ba émission to ça ba analyse photo ça la ba analyse ya batamayeli. Normalement ba téléspectateurs au batala biso bazaka bazo baté. Tant mutu azoya ba sortie médiatique ke
Belle-Vie kandi soka contribuer na libala mutu fo libala ekufa. Belle-Vie kandi wana aza parrain na bango, aza marraine na bango, aza papa na ye biologique ou maman na ye biologique parce que ba problème nyonso a revivre na foyer na ye fo Belle-Vie aye banda boma libala. Soko za insensé oye beloko oloba te yango ememoti na niveau oyo. Belle-Vie kandi ako mériter que lelo ba mabala bato ekufa pona ye cause nango ezani. Soki mabala bato ekufa pona Belle-Vie bon ya libala ya Belle-Vie ezambongo te. Ezambongo te parce que soki ezaki mbongo. Mbongo o Belle-Vie apesa bato ko boma libala ndeni. Parce que lelo o soki nga na ye na pesio 1000 francs. 1000 francs na o garda ngo ti jour libala no ekokufa po yo boma mbongo na ndako. To oli yango déjà. To loba makambo eza normal ko soki loko olobeza to koti na ndako lali. Belle-Vie tango oboma mabala bato. Boya ye moko ekufa te pourquoi? Ya ye moko parce que soki yo lingela mutu mabe. Ya ye moko ezokufa te. Ya gesho ekufa te po ani. Na lobi yo tanga ka gesho na Pierrot pourquoi? Otanga gesho, otanga Pierrot, otanga Sylvie, otanga décor baza tellement élevés. Ata ye moko zuma muta lobi wa. Ouais. Ezokufa te kwani ya malika ekufa te kwani parce que lelo oyo na mabala nyonso o Belle-Vie a contribuer libala liboso fo ekufa ya malika na zuma parce que bato Belle-Vie a contribuer trop na mabala na bango eza bango balatisa Belle-Vie chargement boloko baza ba membre ya famille ya Belle-Vie. Belle-Vie a même nkolo na makamu na bango mais o Belle-Vie a koko mériter lelo yango soki Belle-Vie oboma mabala bato fo ya ye moko nono ekufa. Il faut ya malika na zoom kufa. Kasi ya Belle-Vie ya Belle-Vie kufa na noté. Ya Belle-Vie noté parce que pour Belle-Vie ne doit pas mbonga mabeti. Avant na libala ya Belle-Vie kufa. Il faut to mona na numana ko réclamer la TV. Ngana mobali na libala ezate. To moni zuma aleki na TV. Mbonga Belle-Vie o Belle-Vie pesa mbonga bala mwasi na sumbisi bana seti wana. To mona ngo pe ekufa. To moni président Gesho pa ko réclamer la TV. To moni pe Pierrot Ndomba sa ko réclamer. To moni presque ba wana to moni ba ko réclamer la TV to moni ba maman le ndaya ba ko réclamer la TV presque ba to bazembele ba ko réclamer la TV ke lisunya sunga ki biso yango ndeza li cause mabala na biso ekufi bango ba ko réclamer te parce que baza ba responsable skoya bango nde balobi ke mabala Belle-Vie azo contribuer ezokufa ya zuma na malika ezokufa te parce que zuma na malika ye mtazwa mobali en charge mobali aza gigolo malika okenda che makele la fingi Belle-Vie po YouTube studio kota na fin du mois basa nini balia zuma akokobo ya mwasi te parce que mwasi mutazwa ki en charge mwasi so akati suki te bana ba olia te si donc bango mi balé wana mabale kokufa te parce que malika zwa mobali en charge zuma koto mwasi azwa ka en charge sko bo ya ka ko troubler bato avant olongola na eloko eza na liso muninga longola na o eza na liso na o vie ya vie na bango bakom komone kunani ba vie ya bazuma na ba malika wapi vie ya malonga baza na mona miso vraiment malika pa kotala malika bonelongine malika azana elongi ya mwasi libala aza heureuse na libala Shakazulu awala ola mukaye muko ye bateke lobi to koliani et pourtant réflexion ne zaka ya mobali tanga lali alobi ke lobi bana ba oliani mais mwasi mutakoma raisonner na place ya mobali na ngambu ya zuma ole zuma raisonner bana ba oliani ni mwasi ya zuma pe mutakoma réfléchir na place ya mobali est-ce que ba ben sensé ya bongo biso to kolanda ba ona héros to kolanda ba ngote bien kazanga vraiment mais sensé héros to répondre bango te mais aussi longtemps bango bazo ya toujours na ba sotis na komba maman Belle-Vie pour traiter maman Belle-Vie za na mbongo akisi koloba et lelo to moni siana bali maman Belle-Vie asaki wana siko lelo to koloba ni lelo soki libala siana pe bebi bat ba koloba soni bon d'abord dans la vie on ne sait jamais moi si nyonso alinga tango obalana na mobile na pour toute la vie ba réalité o ya kana mabala bato yango to choloba awa yona ngai to sanini to yebite moi si nyonso pe a préférer azana moi si nyonso on mériter ndaka libala en fait pe lelo soko tali mingi ba mabala o ezokufa parce que bazaki pressé au moins que mutu ezatana ete envier libala muninga bala kaka nde malika envier grâce temo voilà abala kaka tango envier abala yemo kakangisa ba mbongo ya ba association ya ba fanatique ya ba boye abala mobali lelo oyo muto souffrir na ndaka libala eza malika eza mobali te parce que na tongo fois lambra tout na mobali kolia nini bana ba kolia nini ye muto souffrir parce que mobali azaki prêté
ya obala mwasi mwasi alingi a forcer mobali mwasi asali effort nyonso po abala mobali yango azo mériter oyo aza nango lelo to enviaka te na vie vraiment ngana komona na kabelo no ya milaili boye na yebi te Bianca ozwaki kabelo osalaki beffort ni tant que ngana aza na nga yango te na ye pe na famille malonga te oyo basomela nga kabelo ya boye kusenga na sani nasalaki ndumba nasala kisi nasala boye omona ke vie nango lezala mulai vie nange komi nini mukuse suka omona peut-être na koti full peut-être na kufi na tiki mokili yango pona nini pona koenvier pona presser na vie to satandaka na nyonso ta ya muninga betele maboko fongolele mutema nzamba pambola elobi pe tour na yo ekoya ya omona ba tendresse na ba yagola en o nyonso ba age ici déjà leki bango ta bazo finga batu ke ba mama le yanda ya ba obala na 50 mais bango pe kalaté dans 2 à 3 ans ba ko ba 50 ans te tozo ya place wana ba 50 ans to moni Zuma alobi ya Gabi à l'équipe Belleville na kitoko on a habité Pamela. Avant de parler, il faut bien réfléchir. Hier, akumba biso na ROT distraction ya Gabi à l'équipe Belleville na kitoko. Avant tant akumba Belleville, fala lobake ya Gabi à l'équipe sila na kitoko. Fala lobake ya Gabi à l'équipe tendresse na kitoko. Parce que tendresse na ya Gabi benga ya Gabi yayat. So ba kitisi bango bona na omona na mukolo. Tendresse te. So ba kitisi sila na ya Gabi na omona na mukolo. Sila te. Alors faut arrêter botika semblant boko yaka boya ko chama kelele batu ba mona ke bo loba eloko bo loba ya malonga ezate Zuma na héros là comme responsable azwa moi sina bana charge j'ai a préféré chaka choko tina libandi mbongo ne ya ko chela choko pomoni so bosanga ni bino chaka choko makasi tina libandi yo mona angote etiri na bango nyonso ba yaka na TV to pesa kaka défi ngai yo naza naturel na chata manzaka te na chelo te ba ya ba chata maboko boye ba chata ba ya o maboko boye ba to bimba cha ba sala émission ba mi kanga bo bo ko na problème sérieux ta ka mutu so avana mi kangi makofi boye o ba miss lolo ba tendresse ba yagola ba ya penza ba cha maboko boye totala Zuma pa ya cha maboko boye Zuma ba awa nyoso noir mwana mobile mobile mais moi si Zuma faut pesa Zuma conseil parce que to yebi ke bana mibali ba bandeki ko cha ba choko na ba 2000 ans na ba 99 ba 97 wana ba fali na ba faire regola ba sala succès ba jeune garçon pe ba cha ba choko mais lelo oyo garçon nyonso azana conscience na mutu ya lukambongo asimba foyer na ye Zuma ti lelo akanga mika na choko na temps oyo Zuma koko cha choko tina libandi vraiment bongo oya bana o chama kelele na mutu lokwa Belleville kandi beauté naturelle femme africaine. Tant qu'il y a Gabi à l'équipe Belleville na kitoko. Non, il fallait ya Gabi à l'équipe na kitoko. Bango mi balé bazamo ba tendenge moko. Ben oui. Mais pas ça mundu. Ba ye la biso analyse, ba ça la biso analyse le ba mesana ko sala. Ba kumba ma Belleville ROT. Fallait ba ça analyse que si la akuta na mutombo di kembe. Fallait pas ça biso analyse ya bongo bango ba oyela biso ke ya Gabi à l'équipe Belleville na kitoko. Vraiment sans réflexion. En plus na mutu akangi photo si la zakana ba communique ba nani ba benga ba nani. La photographe. Te azana ba attaché ba benga ba nani ba conseiller malamu te. Si la base ba conseiller te parce que ce que zaki na conseiller ya malamu ou conseillère ngazana kumani pembeni na iti. Mais kumani amoni te photo wana sila na mutombo de kembe sila bimilo kwa katikata lilala. Yo moni ba chango ata na miniature ba mona te ba obana ochango ndenge nini po sila awa penza na genou mutombo po ali ba tela ki ata de casier ta mata likolo mais bino boko yabo bano sa analyse concernant Belleville o ya vandi alali alamuki ayebi ke ngale lo fona koma film boye et film wana ndenge ezokota famille moko boye batali film wana bazwimba la moko consolation na leçon na libala na bango na foyer na bango bino boya ça Belleville o ya za numéro 1 lelo aza Poutine de l'écriture o ya simbi écriture congolaise na cinéma lelo na Congo botiki la biso distraction babane ko ya baza ba adversaire si la na Belleville ba chama ba adversaire par rapport ya nini ya ba film vraiment ce qu'on filme ezate il y a pas match ba ko tel sous concurrence wana ya nini concurrence ezala biso te ko makaka Belleville yo bana loko te ba ya kana ko ba Belleville pour sans Belleville na mnona bango ba liete ba otala na te ba olata te mibali na bango ba vivre te ozomona donc et lelo to moni awa lelo ma voix c'est fini. Onga tata mosi ya mobali ya nene
onga leki ya mobali ya nene onga mobali ya nene tomoni ya gola ye na ba voice nene eyalika ba personnalité mobali na yo oyo vraiment eza batouche personnalité mobali na yo yaya kolekisa yango inaperci te fo bokoma na l'état il faut vraiment babimiselo mobali oyo alobi na mongongo wana lokola mobali na yo bayelo mpe yaya mobali na yo soki tata mosa mobali oyo alobi wana parce que pamela komona boye mobali ya nene toyebi mongongo na ye po mongongo wana koyoka ngo boye eza ya mobali ya nene ata esika te koma kokoma po bozolukaka po bonuire moninga ntina niveau wana bosali na boke koluka motu moko asala voix asala voice lokola mobali ya nene nayebi te omoni yango ndenge nini bon en fait ntango bato bazoya koloba makambo na sentiment toloba makambo na sentiment te ntango moto aoya abebisa réputation ya moto abebisa foyer ya motu ezalaka malamu te nzambe alinga kolinga bonheur ya moninga mpo lobi yo mpe abapesa yo soki bato baoya koloba ke o boza bamatala na bozokotela nene botai afinga mida nene botai ava finga mida ezalaki biti ya nini nene botai afinga mida lelo oyo bango nyonso bamida baese bakoma kokumisa ya gabi ava babanda kokumisa ya gabi bafingaka ye te oyo epesaka nene kanda aya koloba ke mida avandaka na foyer parce que na oyebi soki boyeba lelo batelespectateur analyse nanga nasalaki la fois passé na yebisa bino ke nde botalaka biso bozalaka bazoba te bozalaka vraiment mayele peut-être nga kokolobela oyo mo boye na bosana ngo me bino bokanga ke olobaka eloko moko boye ti lelo ti nde toovanda boye toomituna te ke bamida na nene baweleli nini parce que nene banda abali ti lelo nene libala ne lobi ezalaki le 18 ekokisa une année banda nene abali félicitations nene félicitations libala nene ekokisi déjà une année après une année wana nene azala su na YouTube te une année oyo mobimba bokomi pose baquestion te ke biti nini oyo ezotinda bayagola na bamida bafinga nene biti nango ezalaka baza na posa nene asala nini afinga belvi biti na bango ezalaka yango wana mpe nene fo azala zoba azala kizengi Gabriel na belvi baza bandeko baza bayaya na ye bango mibale biti oyo nene akofingela belvi eza nini voilà dede mida tikala na rage ya vie na ye mobimba parce que nene mutu abimisa kombo oyo ke mida avandaka na foyer mpe ezalaki ya lokuta te ezalaka ya solo nene mutu aya awa ke mida eza likolo moko molai moko mokuse ezalaka ya lokuta te ezalaka ya nini ya solo parce que bango balobi ke toza na bavoice nene fo ya mutu lokwa ya gola elongi lokola likofi batanga basi batanga ya gola aya peke nene yo na pesi yo 48 heures tant que qui ya gola comme pesa ba 48 heures dans cette pays ya gola elle qui ya gola kanisa jour ya ebembe ya mélodie na 51 ndengo kraka nene botai après 2 jours yo finga ye soki kutu ta nene botai zaki na YouTube ango atikala ko calculer ya gola te bongo lelo famille légitime a calculer ya gola te to ke nango malema mpona expliquer bato ndako calculer ya gola bango posala bango eza nene afinga belvi tomona ba sortie médiatique ebimara waka ya gabi mutatakaka nani belvi est-ce que belvi si déjà un jour a répondre à mutu jamais belvi a un problème na mutu jamais ya gabi tango azui visa première sortie médiatique na ya loba nini babaku na famille libota mais na sima na yo ko bata famille libota basala nini baboya ki mais c'est normal baboya pe c'est normal pe baboya parce que à lire ndenge kendaki mabe c'est normal baboya sikoyo kokende ya gabi na poto problème ya nene na kati eza nini parce que nene ndenge aza na aucun jour linga malera Gabriel balobi ya gabi ake poto libosa nene po nene bana babala ye bana mobala bala ya sundola na Kinshasa na ndepeli bala ngo kufa kaka na kini ya gabi kuta bala te lo monte le raza na poto mais c'est normal ya gabi akende nani poto libosa nene ya gabi aza na combien de carrière na théâtre
mais kaka bango wana baokumisa poto ya Gabi lelo bango bato bafinga ya Gabi kakendaka poto te mais tout ça ba réflexion ya malamu ya tout ça pe analyse ya bata mayele bino ba mida ba ese bafinga ya Gabi akendaka poto te ya Gabi aye pa lobi ke lelo na okende poto parce que poto ezaka savon te po sala nini esila nene libala ka inane ya pamba. Combien de personnes na artistes combien oh babali basali pe ba 7 ans 8 ans awa babala bala bakenda na nte nene botai inane ebele pe babali baliti bakina opoto te vraiment ce problème na bango e pas nene eza nini ba lungi na nini na vie nene ti ba tobibisa ya gola mungongo wana Pamela yo ebima mungongo mobala Pamela mungongo wana eza mobali ya salaka mobali ya nene to salaka te oye obandi ko tenir ba propos mo boya lokuta po bato batala oba yeloba ke makambo zoloba eza ya solo ya gola d'abord tango bimisa ki video ke tala nene nde bavana mobali na ye mobali nene za erete tala nde baza distance video na ngamtu na filma kyango parce que mobali nene tanga wuti poto aye abenga kingai pona ke kotala bango tozaki quelque part nde na filma ki video wana nde la tine nene na téléphone nene achaki na TikTok na ye nena chaki na TikTok na ye dede boyaka na makamba lokuta te omoni libala wana conseillère ya libala wana na onene ba on mériter lelo mwasi na mobali c'est moi nga conseillère na bango soki ngai na salaki accident na bukana ki liboko te ngamtu na ngoza la témoin ya mariage wana libala wana na yebi yango dès le début ti lelo ndenge nene alati alliance nga na yebi yango mutu moko te na internet oyo kosa ngai voix ya mobali ya nene si nga na ba voice ona solola na mobali ya nene chaque jour nga na nango be ya gola na seki que nene to ke ba parti est-ce que voix wana eza voix ya mobali ya nene vraiment eza voix mobali ya nene te nene voix mobali ya nene eza lourd mobali ya nene alobaka voix o eza lourd mungongo makasi mungongo ya responsable mais voix no yo ka ya jeune garçon aloba pe makamba o raisonnango ya ko raisonner lokwa ba otinda ye loba boye PDD soki mobali ya lingo boya mwasi voice nyonso ezala na introduction na développement mais voix wana introduction ezaka développement nene na minute on aza placement na mwasi na ngai na kabeli na ngai mbongo wana ya libala osalela commerce bandeko mais ko comprendre le mot que ya gola na famille na ye babali sate ya gola na famille na bango na famille ba mida baba na famille ba tendresse babali sate parce que nga naza étonné babali mutu panda inane o mobimba donc mbongo ya libala ya nene o mobali ya kabeli nene ako mosale la commerce donc balia ki ngote babomba soki nene un jour libala ekufi nene ba opesa nene sale la commerce maboma seke mitu esala binote bien kazanga to vandi boy na plateau to défendre bel nene botai to défendre yete parce que aza meilleur ou aza ndenge nini mwasi nyonso alingaka a mérité ndako libala mwasi nyonso so akokisi de 25 ans souci na ye ezalaka sala nini abala komba ya mwana mwasi nyonso ezalaka nini ndako libala siko na ero biso tobundana tokota yango jour nini nene bota ici déjà longi yango siko boya osalise ba jeune na ero aya répondre bino nene bota ina mobali ne baza en bon terme baza bien pour votre information tinde boya ke nene bota mobali asundoli na zemi nene bota na zemi te nene botaya ana zemi te makama basonga pango ya gola nene botaya liesi 5 jours o nyonso mais o nyonso to salaka e futa maka awa ya gola kange loko na oyebiso lelo tout se paye ici bas lelo te lobité mutabatami alekio na mayele. Comment c'est possible bolalika bolamuki bosali kabali mobo pour bobebisela moninga foyer na ye est-ce que ta nzambe ya lola on sepela na bino vraiment on sepela na bino te voix wana eza voix mobile oyebi ke tango na yo ki voix wana ndenge na seki bongo ya mama ya gola za lokuta bongo ya mwana mwasi wana nalobi omoni mobali ya nene botai awa na Kishasa aka na ndeko mwasi moko pe voix wana eza ya ndeko mwasi ndeko ya mwasi ya mobali ya nene te non la Kinshasa na famille te azana famille azaka na ndeko mwasi moko azape na voix wana te voix wana ya mikolo ndeko mobali ya nene oyo azawa ya mwasi ya mwa muke
Ok. Dédé. Messieurs, soit tu tonton, ou asala qui voice après ça qui a gola, na o ya sali voice ya mwasi, o ya oloba na direct ya gola ba se préparer. Ba se préparer vraiment. Parce que bango pe bako samba, si. Nga kutu ezo kamusanga na lelo, Nene Bota ya vandi silence boye pourquoi? Nene Bota il faut apporter ya gola plainte parce que trop c'est trop. Ouais, ils ont personnalité ya mutu. Kokota tina vie privée mobile ya muninga et baba ndoko tous les jours bé. Nene Bota il 48 heures faut ya ko répondre, Nene Bota ya répondre yo ya gola. Ce que ya répondre grâce munoko solo pas mona ki azata na tina te. Yo yé na mariage nanga na sombeli yo basket na sombeli yo robe lati na libala nanga olié. Na peso pe transport. Na peso yo pe transport après lobby. Libala nanga oyo liaki obinyo sepeli oya ko denigrango yango epesaka Nene Bota ikanda asala nini a répondre mwana wana grâce munoko solo wana soki ezalaki bongo te Nene Bota est-ce que yagola kutu na calculer te ngo calculer mwana wana grâce alingo calculer te to yaka to loba makambo eza sérieux na yebi ke 1000 francs et kota na YouTube na olesa libota na bana eza na ndenge ya bieza na ndenge lokuta te voice wana eza ya mobali ya Nene te eza voix ya mobali ya Nene te tala omoni mobali ya Nene oyebi to benga ke nani Brunel benga Zola Mobutu Brunel Zola Mobutu Brunel benga Zola ando ina nga Zola soko yoki voix na yo yoka ke voix o eza voix lourd oyo pa responsable mobali même ya Gabi tango yoki voice wana seki parce que yebi ke voice wana voix wana eza mobali ya Nene te mais c'est comme si la logique des choses Nene ne la comme finga mabo eza pour na ya Gabi to pour na nini c'est que ya Gabi muta za ko encourager bo ba ko maltraiter Nene ko sakala Nene tina niveau yo to Nene ya Gabi a osepela ke ba maltraiter Nene Bota pourquoi tozala bazoba te ya Gabi asali vidéo na poto eza na téléphone nanga na tioki yango l'autre fois na émission nanga ya Gabi alobi Nene Bota mwasi ya libala tango ya Gabi a reconnaître que Nene Bota mwasi ya libala est-ce que ya Gabi a olinga Nene Bota ya kuma ma bêtise vraiment ya Gabi mwana suka na bango obala mutako lata liputa tant que maman c'est Nene Bota mais tant yo ya golozo yo ya tenir ba propos que okosa biso ya Gabi azandeko na Renata il faut kundeko na oboza bandeko te même si biso le kamoko ya Renata il faut pour toucher si ça non to ya likamba même si tomoni na biso ke Nene Bota ya ta Renata na ya Gabi baza bandeko ne yebisa biso yo yebi famille ya gola na Congo oyebi bandeko ne yango ya gola za congolaise te aza Zulu mais nazokamwa yo Zulu mais kaka na mboka na bino babengana yo pona nini ba refoule yo parce que drogue koti mingi na mutu a craqué ayebaka te nini oya oloba na oya na ba version na okena ngo malembe na vandi penzanga mo na réfléchir na tel nga lobi Nene Bota ya makambo na YouTube absence na ye inane na ba mida ba mona te baza bestra ba superstar bazo kokobosa na Nene te ba matami Nene na miniature R no so lesa bango c'est que Nene Bota ya makambo makasi c'est que Nene Bota ya makambo Pamela Matondo question na biso vraiment suka poto chiter na biso makambu ya nani ya Renata Ifoku babi Renata Ifoku abomba Nene ndako jusqu'à présent mais Nene azotonga Renata Ifoku ndako Renata eza na bakinte kwa Renata Ifoku aza sointe wana zoom Renata Ifoku aza sointe wana babiloko na to babi Nene mutalobi yango alobi Nene une année de mariage sur total carrière na ye o ya sali na YouTube 2 ans et sali lokola 3 ans bato batalaka biso bazala bazoba te nayebi te so okoma déjà pa Renata Ifoku oui nayebi kotala ndako ya Renata Ifoku boye mutu wana obenga ya za salite jamais zuma na Nene Bota bazwa te ya kosolola depuis quand basali ata 4 ans ou 5 ans o basololaka te siko avant na bango jour nini po avant na bango beta bango lisolo ke ndaka Renata eza salite lelo o ba comédie belé baza ba lolendo mais bana na bandako ya malonga te soko koti na ndako ya Renata oloba pena ke moi so na oyo nyonso aza nango maza simple boye pourquoi Renata Ifoku abala tata mukolo mama
abala tata mukolo na âge ya Renate na mobali ya Renate na âge ya Regina Daniel mobali na yaza mukolo ya 59 ans tosali ndenge nazu ya Renate ifo tosali ndenge nini nazu ifoko tosali ndenge nini nazu ifoko omoni ezane eloko oboya okosela nene devant Renate Renate nene aza mwana na ye soki boyaki o Renate nene atongaka Renate babandeko te libala nene eleki nyonso atomoni ti mama nene botaya aza en vie mais mutu ase présentaki mama Renate te Renate aza mama leki ya nene botayi propre nene aza mama leki ya Gabriel Bolembo propre vraiment omoni Renate ifoku azoba te tinde banalise nyonso ya salite ozuma osa libandi kilo lokwa ya nyau Renate oseka ye parce que on nyonso olobeza ya lokuta vraiment eza ya lokuta Renate azwa nene na ndako na ye azwa nene na ndako na ye te baza bandeko akozala na droit ya okelala na ndako ya Renate ndenge alingi Renate epaza na droit ya olala na ndako ya nene ndenge nene alingi vraiment bango nyonso wana baninga kutu bandeko bango na baotanga ya bango bandeko tomona wapi bazaka wapi zuma tango yo ya olobaka ndako ya Renate nena tonga binteko boye na boye ya mama na bino nde binteko yango ekotaka maya kalamu oya tonga ya Renate ya Renate ndenge ni bosali kabali bino nyonso bovanda ekiri ba place malongwa ya ovanda ezate lelo boza na tunnel lobi boza awa lobi boza abo ya ko se comparer na basi ya mabala na héros yo ezuma mu mobali ya libala irresponsable ata Valère malonga za nango te est-ce que ata na famille azuma bapesa ke Valère bayebi ete bapesa Valère te eza na eloko oyo baoya osala te ke Gabriel na nene bakabwana nene na Renate bakabwana eza na eloko moko te bati yango nalobaki a partir ya lelo ya bola yo faut tika makelele na internet oyo na makamba lokuta aoya nango vraiment na makamba lokuta en tout cas félicitations na moi mobali wana saki voice à lokuta félicitations pe na mwana mwasi wana ye na makamba lokuta ba localiser bango ya localiser bango eloko ba bosana ke ye ya gola che bango na erreur l'état congolais azaka zoba te l'état congolais azaka zoba te ce que posa ya gola ezanini nene botaya ya ko répondre e poison makambo yelenga zawana na yebso lelo eloko oyo troublake mutu akoka kotika koma madame Belleville ezaka nini azana na posa madame Belleville aya ndenge sindi le kera ya ko répondre manike yo mimona kanani nde Belleville pa yo azwango te muta pesaka te tout lokola likelele yo ya gola yo minu bakoto minu babwaka awa kana awa na Saint Joseph bazongisaka minuti ozela nipo bakekozongisa yo ane loko ozela nini na bino bato boya na ba commentaire na nga babolole ndenge mona bino na ye ya gola boza babolole na ero biso tokoko calculer muto lokwa ya gola la place à sala akuna fi de chambre mwana musala ba yesa ki asokola ba dra ya ba règle ya basi balala ina mibali na bango boyo sokola ba longoli na musala oya otchela bato makelele awa azanani merci beaucoup bien kazam voilà merci beaucoup to bandaka to koma vraiment na suka yo muto lande émission oyo partager liker commenter s'abonner et ça la biso vraiment énormément plaisir merci beaucoup notre Luzolo aza derrière la caméra papa na Victoria moi na star aza star va mettre comme vraiment na sous analyse na biso ba retenir nini et puis quelques dédicaces numéro téléphone nga ngina lobaka ba retenir tout ça la analyse ya bata mayele parce que bino pe bato botala rabiso bozaka bazoba te omuna pe ke muto aye na plateau na ye aoloba makambo ya lokuta bino pe na ba commentaire bozo encourager ye yango o bino bo linga malheur ya muninga bino bo linga bonheur nzamba linga bongo te tango yo olonela muninga mabe yo buka bolamu yo pe obuka mabe même bino bato bozo commenter ya gola vazi ya gola sala boboza pe na ba famille boza pe na posa bana na bino basala nini babala ba ko mériter pe o bonibi olingi nene asala nini a mériter merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, ma maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Gola, la patronne, je te salue aussi. Nene Botaï, ma copine privée et personnelle, je te salue. Naebi que ça femme forte et le biloko de l'autre côté parce que yo yebi que na foyer non vous en bon terme. Merci beaucoup na papa na biso Brunel Zola Mobutu. Muto atiki ba mida na ba ese na ba yagola na defo akanisa ki kelelo o soki ata boboyani na nene okozwa bango baza malonga te baza basa niveau na ote merci beaucoup vana nous na ngwende na yo
Tant bino boloba mabe nzamba wa pambola na bakote mususu. Merci beaucoup aussi à Enoch Guzolo so bomoni biso na bilili boeza grâce na ye papa na Victoria mona star aza star. Merci beaucoup pe na yo bien kazanga. Vraiment merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman nasi. Merci beaucoup à mauvais propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na kati ya Italie. Merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium qui lo ya Congo 10 fois belle. Ce qui vous s'appelle l'émission oh c'est grâce à Enoch Luzolo papa na Victoria mona star a star. Ba na ba star ba star. Vraiment to kutani à la prochaine occasion so nzamba zongite. Bye bye. Bye.